Sali balandi nyonso tu ya émission kombola bopeto. Vraiment nayoki pasi mingi mpona makambo nauti komona jeune fille moko vraiment ya 24 ans ayebi na koperdre vie na ye likolo ya telefone. Yango penza namoni ke nakoki kolekisa likambo boye te, namoni ke esengeli tokoka vraiment na kopartage yango ensemble na bino mpona moto nyonso tu akoka kozwa quand même ba disposition na ye à ce qui concerne le téléphone. Mwana mwasi oyo azali jeune fille ya 24 ans, aza nano vraiment na vie, azalaki no na vie molai liboso na ye, mais vie na ye ekatani à cause ya telefone. Azalaki déjà aza mwana moko pe alingaki classe mingi, azali kotanga ba classe na ye akoma eti na niveau ya université, mais eloko oye kosalema na vendredi oyo euti koleka po tokota samedi. Mwana mwasi oyo azalaki na kati ya chambre na ye, atiaki telefone na ye ba écouteur na matoi, et puis telefone comme ndenge ezalaka kaka esilaki charge, azwi telefone na ye abranche yango et puis azwi ba écouteur atie na matoi. Biso nga na bino toyebi te soki ezalaki miziki nde azalaki koyoka ou azalaki kozwa na mutu, toyebi te. Mais eloko esalemi eza nini, eza ke na ntongo mama na ye alamuki ka ndenge ezalaka ake kolamusa mwana boye, mwana amoni no na position moko bien te, amoni mwana malamu te, alamusa mwana azalaki presque mourante. Azwi mwana wana atombola mutu na ye boye, donc mwana alalelaki même na telefone, makila ndambo ebimi na litoi na ye. Bamemi mwana wana mama na gangi, donc na somo wana akokaki te, agangi asengo seko ka ndenge ezalaka, bazwi mwana na bamemi na hôpital, et mwana wana akende kokufa kuna. Donc yango eloko oyo makambo susu ntango ezosalemela bato mosusu esengeli tozwaka pe vraiment toyebana kotiraka leçon. Donc mwana mwasi soki aperdre vie na ye eza kaka likolo ya telefone. Yango vraiment tozala trop prudent na telefone. Ntango ozomata na mbetu mpona kolala tomeka koevite kozalaka na telefone na mbetu. Donc koevite ke ntango oza kobranche telefone na yo kosolola même temps, koevite ke telefone na ntango eza na charge otia ba écouteur, otia na matoi, eza très dangereux parce que eloko moko kokomela yo na katikati ya butu ozala na contrôle nango te. Yango lisolo oyo bopanzango, bopanza posango oyo ekende bisika nyonso, bato nyonso bayeba yango ke mwana moko akufi kaka likolo ya telefone. Donc telefone ebomi mwana. Nazolakisa bino photo ya jeune fille yango, bomona jeune fille yango oyo akufi. Jeune fille yango ye wana na banza bino nyonso bozomona ye, donc ye wana oyo ayebi na kotika biso. Donc ye wana jeune fille oyo akufi likolo ya telefone. Donc telefone nde motu ebomi ye. Yango bandeko na nga tozwa mayele, bandeko toteyama. Donc solola na bana makambo oyo, bana bayeba danger nini oyo eza na sima telefone. Moboti yo pe zala trop prudent na telefone.